Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la Kanona bambote partout place bozwami la Kanona bino yeyo mwana muluba botama muluba ka sentiment na profiter na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibou Mutombo depuis allemand mbote na yo papa pourquoi pas na mon vieux Georges Djunga o tetelake mafumbe bambote na yo sikozwami mon vieux honorable papi Nzila na France bambote na yo Dortel John Maonzo na France bambote na yo toujours dans Love la émission, vous avez droit de savoir bozaka kaka na droit ya koyeba kin makambo bokota vraiment ebele bokota pour maram de jeu c'est bandi na chaîne abino Congo Check TV abonné na biso nyonso boza déjà branché boza déjà wana pour Darling déjà si aya na masolo a bien liso na biso ya lelo eza boye bandeko balandi. J'espère metiti mana réalisation a tcheli biso déjà photo bozo mona ya marié bomoni moi la ti voile malgré tout YouTube vraiment a commis un peu kanda a boy vraiment ba mara mususu ndo moni to bombi elongi mais bozo mona quand même moi si à la ti voile voilà moi ça la ti libala et salika ka presque 2 semaines. 2 semaines ezate ke ninga nazolo ba couple oyo e uti ko kabwana e kabwani te ezake po mobali akangaki mwasi na mobali mususu te akangaki o mwasi akangi mwasi na mobali mususu te mais couple oyo epanzani ndenge nini bandeko balandi ya Congo Check Check TV papa na biso après mariage 2 semaines après aye bon ayebi ke fi oya ya kalanda kuna ye fi wana Nathalie oya ya kalanda kuna ebike copine ya mwasi na ye batanga na ye bakole sika moko mais or que nenga présenter ye copine na ye nenga kaka mayele mabe koma ki lesbienne koma nzoka nende ko mwasi azala de na ba misala na ye ya mabe kala nengo bozomona weli bala ekabwani ndenge nini mobali ya uti musala yo kokuta mwasi na ye na camarade na wana likola mbetu s'il vous plaît bazo sala bolingo fou amour brutal ezala te ke alobi Darling ezala te ke mwasi na ngana yeba ke azo tricher ngana ninga mobali mais te mais mwasi na nga za lesbienne botala nanu bosala nanu analyse ensemble lelo phénomène qui lesbienne ngo ndenge zo kendele ngana bimisi mbongo na nga ya pasi na balie ninge zala kaka kutu ba exiger nga fo bala ye 2 familles boye abi na dépenser pour na bala moi so tala degré ya déception moi so apesi ngai na kangiye na muninga na ye mwasi likolo ambetu metiti masoko kiko fongola balandi nyonso ya Congo Check Check TV bamona ba invité na nga na zana bango lelo na plateau tozo solo na bango vraiment pour na sujet oyo lelo ki lesbienne to yebite komi coutume ou bien e komi eloko nini nakobanda na bilimbi bonjour la Kanona mon oya liboso na ba fan tout bazolanda ye oya na pesi pena mbote na batutu balanda Congo Check Check TV oya boss na biso papa na biso leader na biso Sibou Mutombo leader à Pembe place aux allées bambote belé na pesi na mbote vraiment na original Carmel original place aux allées bambote belé merci beaucoup Karine Diwa bonjour Darling Love mon oya liboso na ba fan tout bazota la mon nom est liboso eza kaka na pesi merci na papa Sibou Mutombo inde kolo site au Congo Check Check na pesi pe merci na yo mto ya mbinga Darling Love na ba fan nyonso ya Darling Love merci beaucoup j'espère bolani vraiment liso na biso bien malgré tout eza mon cousin liso na biso eza ya mwana mwasi oyo ba uti ko lakisa biso abali kaka ça fait 2 semaines bakabwani netozolo bakabwani pona nini mwasi aza lesbienne mobali alobi Darling tine na ya ko bala e eloko moko te ndenge zakata oyo kata mwa basango ke fio azaka bazawe abi na yoka yango te a présentanga ka camarade na moko abi bakola na ye batanga na ba classe mais eloko kamusinga na uta musala na ya après kaka 2 semaines na biso mariage na yeko kuta mwasi na ngai na camarade na ye wana bikolo mbetu
mwasi na mobali bilimbile analyse d'abord epai na yo kotala lelo monde ya kilésbienne yo ko dominer est-ce que babilo kona ezokoma pourquoi po mwasi o bauti ko bala mobali na a honorer yo mais yo moko lingi kaka opanza mariage na yo bo analyse d'abord epai na yo. Merci beaucoup. Analyse nanga mwasi wana zandoki nga nazomona ba lesbienne ebele bazoko kate kopusa nata pembeni na mibali azo mibimisa pena liboso batu tu batu bebeke non aza lesbienne soki yo mwana mobali ke linga ye ayebise nga pe na joti na linga basi ne yo linga basi kosaka na ngate mais yo ya ki lesbienne na yo ondimi mobali bo vivre na mobali abali yo atio na ndako libala oyo kola sesiko ki lesbienne na ndako libala wana za kindoki oza pena ndoki ya vie na yo en plus tous les deux familles oyo babali si mwasi oyo boza bandoki bwa mitema mabe soki bobike mwana na bino azalaka na comportement moko boye be caractère moko boye pourquoi kondima bo tshamo na bato wa mobali na passe mona ngo bientôt yana nu to pesa non exemple pe bilimbi soki ba ke mwana bango zala ba misala ya ki lesbienne mais ba moni ke mwana bango lobi a présenter bango fiancé mo boye non maman o fiancé na nga linga bala ngai est-ce que nani parent ni na oboya non akomo yete mais faut au moni na lobaka chaque fois il faut qu'on prévenir. Il faut que yebisa mutu likambo mo boye avant que soki ayeko yoka ngona sime pas mutu mususu esa la pasité. Ozomona surtout na monde abolingo na lobaka chaque fois soki boyebi bolingo te botike la biso bato bolingo to linga. Pourquoi na lobaka bongo? Na monde love il faut vérité zala. Que soit likambo za ndenge nini il faut yekola koloba vérité. Soki yebisi mutu vérité, mutu ayeko comprendre non likambo yebisa kinga boye ezalaki boye. Non, laisse-moi te dire la vérité que ako pardonner yo. Mais soki ke oko singa lokola nga la twist assez des artistes bilimbi oko singa. Na yo ko yeba ke après 2 mois 3 mois ke oko sakinga. Ata ozana zeminanga etikali 2 jours obota to kabwana. Parce que oko singa nga na kabona na mutu o ezala na lukuta na monoko. Zomona mama. Il fallait que yebisa vérité non. Nazalaki na ba vie moko boye. Mais tellement que yo ya na vie nanga na tika ba vie wana. Soki ako kanga na ba makambo mais yo ebisanga ke utika makambo yo mobala nga na comprendre te eloko yo ezongelenga lisusu to kenda ta na église basamelanga. Mobala kozala prêt ozomona. Ya kolimbisa ye ya komema na église. Mais ce n'est pas vraiment au surprendre mutu na likambo oyo ayebite asatandaki nango te aye na kutio na mbetu bo sala bolingo na mwana mwasi au présentant que cousine na yo ou bien camarade na yo bokola ensemble maman na kutubino mitakala na mbetu camarade na wana nde mobali na ozongi c'est moi si. Merci beaucoup Bilimbi pe mana mwa moke oza yo moko te na plateau Karindi wa analyse d'abord et pas non kotala ndeko mwasi mobali ya honoré asali kaka vraiment 2 semaines kaka na ndako libala mais mobali yo kokanga ye na muninga mwasi likolo mbetu analyse d'abord et pas non. Merci Dangi Love pesinga na opasi pona ndeko mobali oyo akena place ya mabe na mwasi oyo ayebaki non ye bien te erbazaki ba fiancé a comprendre non ye bien te il faut qu'elle lande la vie na vraiment de près donc et ça lui passe mingi mais elo na loba mingi eza boy maman ndeko mwasi on ba balaki 2 semaines à pamba maman yo kana mbonga mwa mbala batu passe 2 semaines après babali yo bake kango na mbeto puis na ndaku na yo la libala na mwasi na yo mninga mwasi na yo donc okomisi mobali na yo mama na mituna ba ka elengi nini ba on basi yango kozala lesbienne do bosala rapport bino basi boyoka elengi nini eza pasi mingi pona yo mama mais limbisana bengo za ndoki ozandoki ya vie na yo zandoki ya bandeko na oyo ndo zandoki ya liboso mais tala pasi wana vraiment oza mwasi ndamba kela o mwasi ozala pembe na mobali mo préféré na ozala pembe na mwasi peut-être dans un mois temps avant ya ko changer tika makambo tele mais esenga temps pour la nité fiancé déjà a mbala ya ko senga iki na bala yo pourquoi pas boya kité ayebi c'est bien que ngalinga mi ba tenga linga na ngabasi il faut le boya Ozaki vi na eza yo momto dirigeant ofai ko boya carrément te ma papa nga na lingana nga yo te nga vi na yezala na lingana nga basi donc eza vi na ngai otingmo mba ba ta dépasser ba mbongo na ya pasi ya basali o comme ba $5,000 ya ba $1,500 à dépenser ango et après 2 semaines akangona ndeko mwasi na mbetu pe na mbetu ya mobali na yo mama niveau kindoki ozana ngo vraiment yebisanga mais bala akina asali perte
pe bela mbongo ya dépasser ki ça di perte makasi hein et non na yesa mobali wana papa ko se décourager te za makambo yenza mena linga ki okuta ngo bongo peut-être ngo yana ba façon mususu ke bat ba yebiso kwa yo moko moni gloire à Dieu boya ye asa moi sina ote. Merci beaucoup Boyaye. Quelque part comme il ça la passe qui les bien les lona qui pédé et ko dominer vraiment moi la mobile au monde akabwani na mwasi na ye anjimi akerolinga na ninga na mobile to phénomène vraiment ezokoma pourquoi et ça que peut-être pour tozo tambola ko banga nzambe te tozo tambola bien te ngozo mona ba makambo ezokoma belé que soit ina yo mwana mwasi to ninga mwasa zo ya kolinga yo. Vraiment minoko ya bana basi mibale ekuta na guni ne royoka po munoko ya mwana mwasi na ya mwana mwasi muso zakaka presque gumoko ya mobale zalaka na guna ngo moko boye to banzambe one mutasala kike oyo na oyo fo bazala ayebaki bilimbi na zongeli yo d'abord la ninenge Karine di alobi papa na biso il faut aboya tantine oyo parce que aza mwasi mabe soka mona kike asano na makamna ki lesbienne izinga ke simbate anzima abalana na papa na biso yango na choloba awa moni vérité na vie ezala malamu il faut koye kola koloba vérité na place oyo okoye ko bomba o cacher vérité oyo à la longue et koye ko créer ba problème ozomona tama mona ki ke non papa oya ye na vie na pena aye kolinga ye ozomona. Alors, yebisa ye vérité que ngande naza boye na bano linga pe basi naza lesbienne. Alors mais pour le moment te ma na vie nanga na kati ba vie wana. Ya wana lobi ke soki ki akata ki ba vie wana ba ye ko surprendre lisusu bongo a osenga pardon ba limisa ye a remema ye na église ba ko sambelela ye a ozonga. Vaut mieux tikala lesbienne. Ozomona ko bala te tikala lesbienne continuer vie na yo. Vaut mieux tikala pédé parce que ezana ba jo o balinga ba pédé. Ozomona ezana ba fille obalinga ba lesbienne. Alors tikala lesbienne ke oya oba la ondi makeno na tiki déjà makambongo obali mwana bato wa mobali achona ndako yebi ke nonga na bali mwasi nzoka yo na kati ya ndako alibala ozala mwasi to ozala mobali bilimbi na kati ote phénomène comme pena ba mama mikolo ozomona mama mukolo mais azana mwana ne moko boye ya mwasi azotambola ne ya yebisa bino aza cousine na ngai aya akobenga nga kinganya kozongisa nga boye mais olande na se wana za lesbienne ezaka tantina biso o ye moko te. Bon, bazana bango ebele nga place nazo vanda ezana lesbienne moko azawana mais so tali âge na ye akoza déjà taba 60 kg ki azokende ba 70 ans. Mais za lesbienne mama mokolo mais au mona nzinga na yazana bana ya ba 16 ans 17 ans 18 ans ba yaka trop nanda kuna ye omoni tellement que biso nde bato yebi ke non mama azala aboyi. Soki oyebite bana bayaka wana basala kamisala tinda bana na wenze bayeba lambi ero mobo babimi ensemble na mama omoni. Alors bato musu ba oyeba te mais biso nde toyebi secret ya mama wana ki azala lesbienne. Eloko nazolo ba yango yo soki ozala lesbienne tikala lesbienne parce que ngana ko yebiso te tika musala zo sala wana eza mabe jamais. Vous comprenez? Alors tikala lesbienne oza PD tikala PD koloba te on est naza bona tiki lesbienne après ce que na ina bali on a chona ndako nanga okomosala ce que ki lesbienne on a kata ndako nanga jamais. Oza PD tikala PD obie ke otiki ki PD obali mwana bato mwaso tie na ndaku na simasiko komo kobenga mutu aya ko beta ka osiko na ba système mais olobi déjà ke otiki wana eza lisumu eza mabe. Il est bien en peso comme beleza par rapport à bien fidélité les qui m'a cassé na mi bali on zomona ba fie belabi mais fona lingana nga mwasi osanga mabete ke na yo linga mobali moko boye ba déception les qui moi trop on zomona qui les bien lelo eko dominer na monde na boyango makasi la canon soki eza bongo bongo ba PD siko bazi pe ba déception ebele pa basi po ba comme PD na boyango makasi ozomona soki muto alobi ke non qui les bien comme nango ebele parce que ba déception les qui ebele te et loko zo komisa batu ebele qui les bien ezaka eloko moko trafic d'influence nanini totanga ba kombote ezana batu ebele otoko kotanga ba kombote bazali koloana basala ba mouvement oyo tanga basala ba mouvement wana bino batu bozoya na sima tellement bozo mona ba vitesse bato wana bazana botika na yebise bino keza batu mususu bazokota ba loge basala makambo na bango na bakisi ezana mutu mususu pe abota mabongo ozomona abota mabongo pena ye azotala pena bo ye vraiment par exemple lokola ta PD
vie na ye mobima depuis abotama pena ki mobali libanda mais na kati na ye ki mwasi eza c'est que eza pasi pena poison mobali eza na bamusu pe babotama bongo pena na libanda na ye boye mwasi na kati na ye ki mobali eza pasi pena poison se mobali omoni. Merci beaucoup Bilimbi na pe misomo ke na yana no Karindi wa babi mingi ezalaka peut-être bakobwa kela msusu mwana zokola na ye azokola za bien maman msusu ayini nda bwakela na ba milimo aneza papa na biso ande bino bozolo bakia boya na mwasi na ya ko comprendre peut-être za pe msusu babwakela ya ko bwakela luka ke bala ni na ba prière na okende bo pe sa conseil ke bakabwana ya za mwasi mabe. Merci Daniel Love. Nga pena ba système ba PD to ba lesbienne wana ko bwakela na ebité peut-être na ebité na yokate. Mais mingi souvent na mona comme soit bota minango ou soit mona wa bota mingi na milieu ya basi mingi. Azaki moko fils unique aller parmi basi wana bandeko na basi tellement sakala mingi na bango bazaki mikiende alata moi ki bo mwasi wana moi soki parent na ye aza makasi te pona olande na mwana wana yongo mo ibala mingi batika la atikali PD atikali lesbienne. Mais non na yokate pena ke babwakeli mutu ki PD to ki lesbienne te non na yokate mais mingi pesa ka influence ba camarade po moni camarade moko boye lingaka mingi ba fie binga pena meka e ba meka ba tikali esili eza nde mulimo mo ekota bango adapté au mninga osala pa latango ya meki pa mona bien atikali nga za témoignage moko fi mo boye na komi mo quelqu'un quelque chose ka awa azaki lesbienne abimana de connait moi si moko boye aza petit sœur par rapport na ye ayo luka mbali pa bali mais nandora libala na ye maki moi si na ye wana moi si wana ninga ni moi si babimana na ye amemi ti nandora libala mo bala ye bité donc amema lokola ndezi ndi balobana ki Kongo ndezi amema ye ayebisa mbali ke ndeko moka fameza cousine boy ando yinga ba misala et tout or ke yenda bimana mwana wana akuma pe osele ba misala so mbala kei do ba otika pena ba sani makam na bangoko e mbala ayebika ke oleka mwasi nanga ti lelo bazo vivre bazali na commune mona Kishasa a mais eza pas siming na vie ya batu bon po donc à to eba nzambe fu ba wa mtu fo elongwaka o déjà ki na église a ka parole de Dieu ba église était belé na Kishasa ba pasteur ba bazo teyaka nyonso mais le la phénomène ozo silate et comme biso problème et comme problème na conscience ya mutu ye moko fa ba déjà ke na on ça les ya mabe to on ça les ya malamu na zwa ya mabe na bwaka na zwa ya malamu na lata. Merci beaucoup Karindi wa tokomi déjà presque na fait analyse na biso conclusion na et puis conseil nini ozo pesa na bandeko bazakaza na mobali na mais azo sala musala ki les bien et puis na ndeko na biso ya mwasi oyo abomi libala na ye kaka na buzo baboye conseil na pesa pona ndeko mwasi abomi libala na ye dans 2 semaines obomi libala ou ils abattu mingi ba luka libala ngo kuba ke kokota karata yaka na auto vanda na biso aziongo pété mais mbala ngana bimisi moi $1000 na ye moi 5000 na ya pesi famille na yo ba lié par après yo oyo baby sa mutema mama tala opasa mama na on minto ndenga zanango mwana nga balaki azonge ninga lisusu conseil na peso mama moni o libalo ekufi ezala liboso pe ya suka soki moni ko continuer na vie na o mais luka pe mbongo bala mwasi na pe lesbienne pour vana ndako moko olo baby sa mutema mibala batu babali yo a par après o baby si tika vie oneza malamu te soko yebi pe na nzambe okenda ke église osambelaka tango na ba parole de Dieu o mona ke o eza contre la parole de Dieu yo o sala ngote sala o yeso zo yebisa biso sala o la Bible zo déclarer pour la vie na yo ko sala bien. Merci. Merci beaucoup Bilimbi tokomi déjà na presque il a fait analyse na biso ya lelo conseil nini okoki kopesa na ndeko na mobali pe conseil nini okopesa na bandeko basi o bazana na banda kwa mabala mais to ba ye mobali wana za na eka étiquette to ba ye azobomba na ye kaka identité na ye mais musala na ye pe na bolingo na place pesa ka za na kilezi bien ndeko na mobali avant kolinga avant kobala il faut kozona temps ya ko vivre na mwasi wana koyeba mwasi wana lolenge nini mwasi wa vivaka pour kobimisa mona lobaka libala eza vraiment toute ta vie alors kosala ba jeune libala ti ce que zolinga bala vraiment zo pena temps yango moni ba mindele ba bimisa phrase na bango na français pour so to ba mindele te ba onde ba ile biso français baloba fiançailles ils a pas mbatté il faut que soit temps ya ko vivre na mwasi pour yeba mwasi lelo siko yo ndeko mwasi ba memi onanda kwa libala OK ozui susu mwasi o ya yo memi pe il fallait pas esengeleka ozwa ndaku na yo moko ke oke ne obala ozui kanda kuna yo obali kaka mwasi no ozala kana yo ana boke bovande bino nyonso basi bosali ki lesibien na bino kuna
ke ondi mababala oba mimona ndako libala ape ozo ape mwasi na omemeka na ndako wana ye mobali tango aye bolali na mbeto wana na tongo mobali ke musala ozwi mwasi na wana ozongisika na mbeto wana omonite osaka na nzambe makasi tu seras puni ezaka pamba te zepe basi mususu babali azali lesbienne te babali aina ndako libala akomozo pe mibali na ye mususu tango mobali azobima akosipe na kata ndako libala wana ozomona ezaka ba lesbienne bango moko te alo conseil na opesa bino boye bande nini ya ko banga nzambe ngana telemelaka trop bato bazala libanda liloba nzambe telemelaka bango makasi alo yebani ya ko banga nzambe lesbienne aza PD aza tikala PD tikala lesbienne. C'est pas qu'il y a qui les bien na bala. Babala on va tuer dans libala après ba no sala babuzoba keba. Na kebisio les sous. Soki na kebisio pour la troisième fois na senga numéro na téléphone, na senga adresse na koma, ponga na komaka. Mikolo la canon, bazo bien nga vitesse. Pour ce que salaire place aux ana koma. Vitesse nazo ya wana. C'est bien moi l'artiste, c'est des artistes, moi na muluba solo keba. Na kebisio les sous. Monde de la fin nga na pesi nanga mbote nanga et pas les boss, les big boss, le patron, leader, notre papa Sibo Mutombo, leader à Pembe place aux abambote belé. Na pesi bambote nanga et pas original, Carmel original. Bambote belé pas sans Odacosta, sans oublier Gili. Place aux Elpena, Gili Mambote, Bambote Belé. Jocelyne Mouzi, tu n'as pas ri, il y a des solaki, Salagan, Salagan, et ça bien. Nous, on a un téléphone des alliés plus 243 89 77 59 669 089 77 59 669. Page Facebook Nanga Ezali, Billy Mbiye. Ciao. Merci beaucoup Billy Mbiye. Karindi wa to comme déjà presque na fait analyse na biso ya lelo tongi to sala sur qui le bien ndenge e ko dominer vraiment monde monde de la fin na yo et puis bambote na baye ya yo. Merci Dangli Love. Mot de la fin na eza que papa boya mwasi wana za mwasi ya vina yote luka tracer chemin mususu basé belé o ba luka ke mobile pa bali azape soumise wa yebi nzambe po ba lesbienne ba pédé wana ba yebi bango nzambe me ba ni ba tala la bible insema mabe ba comprendre vraiment que sens que ya sens ya ki bo moto na bango baza siko ba yebi yangote. Donc na pesi mbote na yo Dangli Love na pesi mbote na papa Sibo Mutombo, na pesi mbote na bébé na mère fille, na maman tendresse, Dibinga, na pesi mbote na Sheila, na pesi mbote tout le monde na pesi bino mbote mingi. Wa Monique a ça la remarque numéro nangezali plus 243 89 60 89 278 plus 243 89 60 89 278. Merci. Merci beaucoup. Tokomi déjà na fait émission na biso ya lelo ya kotala ndeko mwasi ya bomi libala na yo après 2 semaines à mariage vraiment andi manaye kaka mobali na ya kangi vraiment akangi na mobali te mais akangi na moninga mwasi likola mbetu et puis c'est pas si pe mawa vraiment et maman Luka Nzambe pour déjà premier mariage so ekufi deuxième mais koki o hier on appelle msupe deuxième été au tira libéra vie non mobimbara pour chance ya rambala mon qu'on a vu j'espère vous avez que belé à Kolanda émission vous avez droit de savoir zaki présenté par Darling Love la kanona moi ça mokonzi botama mulubo ka sentiment na profiter encore na pesa mbote na le big boss leader à Pembe papa Sibo Mutombo depuis Allemande merci papa pour la confiance un grand merci encore pourquoi pas na prêta color moi c'est à Mondele ma grande sœur chérie na François moi ça côté so mindele na famille Rita Show chocolat d'Afrique moi so ya Pembe na ligne vraiment mini ma copine privée quoi. Merci encore à notre réalisateur mais Titi Mansa qui est toujours bon mon émission vous avez droit de savoir qui to ko tout le monde ani check Congo check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo